kolala kolamuka eza tidi te. En direct de Paris, kolala kolamuka eza habitude te. Petit déjeuner. Nani azali nzambe na yo? Nani abatelaka yo? Nani aprotegeaka yo? Soki olamuki na ntongo, yembela nzambe nzembo. Nzambe agumama, ayembalama, asanzolama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Kolala kolamuka eza habitude te. Soki eza nzambe oyo abatelaka banda ntongo ti pokwa oyo alamusi so na ntongo na lelo esengeli onetola ye. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. 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 Namelama ya bomoi. Tika kolukaluka bipai nyonso soki olamuki na ntongo okumisa nzambe abateli oyo atomboli yo apesi yo susu pema na ofele. Soki olamuki na ntongo okumisa nzambe apesi yo susu pema na ofele, abateli yo asali kozala na bomoi azwa na ye lokumu. Panda njila. Soki okomi na suka, tiela Yesu motema mpo akosaka te, asalaka mpe fiere te. Luka ye butu na moi, soki alamusi yo na ntongo kumisa ye mpo aza na eyano na yo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. 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 Kolo tonetoli yo, tosanzoli yo, tokumisi yo. Na bolamu na biso te, na mayele na biso te nde tolamuki na ntongo. Soki tolamuki toza na bomoi, eza mpo oyo oza malamu. Soki tolamuki lelo toza na mboka Paris, eza mpo na bolamu na yo. Oza nzambe malamu. Nakumisi yo, na netoli yo, na sanzoli yo, na yo kokuta na zwi na koko na nga. Nakutani na bafamille na ngai, baleki na ngai, bamambo nyonso ya famille. Nakumisi yo na mosala monene tozosala na choisir wana apôtre Iyoko. Bato oyo nyonso bazoya kuna bazopambolama. Nakumisi yo mpona bamama oyo tozobenga bongo ya la moisson mondiale. Nzambe mobateli motomboli. Kumisama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo, nzambe malamu. Tonetoli yo, tosanzoli yo, tokumisi yo yote. Hey Yahweh, yoka lelo loyembo nanga. Hey Yahweh, yamba lelo losambo nanga. Hey Yahweh, masanzoli ya motema nanga. Hey Yahweh, ozali nzambe proverbe. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yoka lelo loyembo nanga. Hey Yahweh, yamba lelo losambo nanga. Hey Yahweh, masanzoli ya motema nanga. Hey Yahweh, ozali nzambe proverbe.
Yahweh kumama, 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 Yahweh kumama. Soki nalamuki naza kotala, sija malamu akonetola yo. Soki nalamuki naza na bomoi, sija malamu akonetola yo. Soki nakanisi teke tokobengana kabila, sija malamu akonetola yo. Soko lali olamuki fo kumisa na Nzambe. Aza Nzambe malamu, aza mobateli malamu, aza mosuni malamu. Yesu na ngai ya. Yesu oh Yesu na ngai ya. Yesu oh Yesu na yo. Yesu ya bana Sentinelle TV. Yesu ya bana la Moisson Mondiale. Yesu ya bakongole nyonso. Yesu mobateli motomboli monetoli mosanzoli. Yesu aza Nzambe malamu oyo apesi biso susu pema na bomoi. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama. Motema na biso nyonso tokende kokumisa na Nzambe, motema na biso tokende konetola ye. Aza Nzambe abateli biso, aza Nzambe alamusi biso, aza Nzambe alekisi biso na bepreuve pe alongisi biso, azwa na yo lokumu. Tomona na Nzambe monene lokola ye te, tomona Nzambe apambolaka lokola ye te, tomona Nzambe atombolaka lokola ye te. Nani akokani na ye? Nani asalaka lokola ye? Nani apambolaka lokola ye? Kembo lokumu masanzo ezonga epa na ye. Nzambe mobateli, Nzambe motomboli, azali Adonai, azali El Shaddai, azali Narcisse de Saran, azali Cèdre de Liban. Yende mozali sali kolonanse, yende mobateli. Soki ya bateli te wazo batela osala mosala punda. Soki ya tomboli te wazo tombola akosi. Nzambe malamu, mobateli malamu, mosumi na kokamwa, motomboli, tokumisi ye, tonetoli ye, tosanzoli ye. Nzambe na bomoi, Nzambe mobateli, Nzambe motomboli, kumisama na yo, mokili mombe gumbamela yo, mokili mombe kumisa yo, mokili mombe sanzola yo, uta okela, moko te akokokela. Komono Adonai, komono El Shaddai, komono Narcisse de Saran. Merci pour na tongwa lelo, oza Nzambe malamu, oza mobateli malamu. Bien-aimé, Nzambe azwa lokumu pona journal lelo. Nzambe azwa lokumu po aza mobateli motomboli. Normalement samedi na tongo tozalaka na nini te na tozalaka na kolala kolamuka te, mais oyo ezali spécial oyo nabosani kuti lelo eza lundi, donc kolala kolamuka ezali mpona lundi ya lelo. Nzambe azwa lokumu, topesi Nzambe merci po aza mobateli motomboli monetoli. Ba séminaire na biso partout ezoleka bien, bao bazolanda biso bongo na choisir le roi, bazokumisa Nzambe. Bao bazoya chaque samedi na patin, bazokumisa Nzambe na 18 chemin de vigne, bazokumisa Nzambe. Pe lisusu tokobanda so séminaire moko tokopesa bino thème nango kala mingi te, mais pour le moment chaque mardi, chaque vendredi na chaque dimanche nazali bongo na choisi le roi epai ya apôtre Lioko na église Liziba, source de vie. Alors bato bazali kuna bakumisi Nzambe na ba révélation bazoyoka na makambo nyonso tozoleka kuna. Nzambe azwa lokumu. Lelo toyi kolobela sur Bible ezoloba l'homme quittera, l'homme et la femme quittera leur famille et les deux deviendront une seule chair. Tant bazoloba l'homme et la femme quittera,
ou bien quitteront. Avant de quitter, il faut la famille et sangana. Il faut la famille bazala ensemble. Bameli moaji, bale moi mikate moi nguba, moi enveloppe na 10 francs na kati ya mwana ne libala. Mais le loko okamusanga, ezana bato belé alekaka tongo pokwa liboso ya mairie, matikala jamais kokota na mairie. Alekaka tongo pokwa liboso ya mairie. Atikala jamais kokota na mairie pour akende ko s'enregistrer côté ya ba marié. Peut-être akenda na mairie ko légaliser mukanda songolo, mais nanu akenda te pour akende ko s'enregistrer côté ya ba marié. Lokola olekaka okota te, oyebi combien de générations yo freiné ndenge yo tilelo boyaka bovandaka yaka to vanda mais bobalana te. Tala bien, au monde na famille no ata moko abali te pe moko oti ko bala te po yo mutu zo freiner bango. Ozo freiner génération ya ba neveu na yo, ya ba sœur na yo, ya ba frère na yo, ata moko te okotaka mairie. Génération et dépendaka na oyo ba kolo basalaki. Soki baleki na yo ba moni ki yo balaki mwasi na yo, yo ozala kola rôle modèle na bango. Ozala lokola mutu azolakisa bango nzela po epesa bango guba kino bala. Mais lokola yo ozo vivre na aventure na mwana bato yaka tovanda obala ete bozobota yo mwana mwasi esengeli oyeba soki mwana mobali azovanda na yo ndako moko abala yo te azo déshonore yo. Ainsi naloba yango na Bible Dina mwana ya Jacob baviolaki ye. Jacob na bana ne baboma village mobimba liboso bakataki bango ngenga pe babomi bango nyonso po baviolaki leki na bango. Toyebi ete bozali civilisé, bomeli na poto, boza ba cousin ya François Mitterrand, to ya Monsieur Dupont, to ya Louis de Funès ou bien ya Jean-Paul Belmondo. Yango bokoma na bino na culture ya ba français. C'est-à-dire ozana na droit obala mwasi te, oyebi kopesa dot te, ya wana olekaka omataka liboso ya mairie, otikala jamais kokota, otikala jamais kokende ko s'enregistrer. Nzoka na acte wana yo sala ofrener génération ya baleki na yo, ya ba neveu na yo, ya ba nièce na yo, ya ba sœur na yo. Bible lobi que le mariage soit honoré par tous. Mutu surtout azokota na libala na fraude. Mutu surtout azokota na libala na fenêtre. Aza kotelemela volonté ya Nzambe. Ako bloquer bomoi na ye, ako bloquer vie na ye, pe malédiction ekolanda ye na 4e génération. Libala eza institution ya Nzambe. Nzambe moko alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais okokota ngona ki yankete, okokota ngona ki gourbate, okokota ngona loyenge te, il faut respecter famille à mwasi. Okomi enveloppe, otindi lettre, na mwa 500, 200, 300 euros na kati. Osombi masanga, osombi sapatu, osombi wax, okeko bala mwasi na yo pour honorer. Mais le fait que olekaka liboso ya mairie, miti pourquoi, tongo pourquoi, butu moi, okota nanu te, c'est-à-dire ozana démon ya célibat, oyo ekofrene vie na yo, ekomemelo makambo ebele. Nzambe akinosunga ba oyo bazo se retrouver na kati ya mateya oyo, Nzambe akino kofungola bino miso po ete bo luka bo bongisa. Boni lelo nazotinda basi te babenga na mibali, nazotinda mibali te babima na ndako. Lokola bo vivra déjà ensemble, bozala déjà ndako moko, boza so na tina kosala makambo ebele te. Eloko ya liboso mobali asangisa mbongo atinde pa ba famille ya mibale bokobenga pasteur aye na ndako na bino aye ko bénir bino. Eza kaka na église te.
ou ceux qui boboyi na bino bénédiction il y a un pasteur bozwa bénédiction il y a famille pour mariage na Bible ezali les deux familles eza na église te na Bible eza na esika bakenda kobala moto na église te botala Jacob bakenda kobala botala Marie na Joseph botala Adam na Eve oyo nzambe moko abalisa bango bakendaka na église te soki lelo bokokende église eza malamu mais mariage ya solo ezali deux familles so bakutani nzambe aza nzambe malamu nzambe akumbama mpo nazosadresse na bato nzambe akumbama mpo eza na mobali moko akozwa décision abala mwasi na ye nzambe akumbama mpo eza na mwasi moko bakodeside bakende kopesa masanga soki bato bavanda deja ndako moko bakoma kobota bakoma kovanda ndako moko bakoki kokabola bango su te bakosengaka na mobali ahonore mwasi apesa mbongo epa bafamille soki boya na paster moko ya malamu oyo bosolola na ye akoki koya kobalisa bino meme na ndako eza kaka na église te soki bozangi paster bobenga nga na koya sans condition mpo lelo mpe ekomi paster mpo abalisa ifo bopese 700 euro bopese liputa wax na elamba awa na Paris libala moko esalama paster aboya kofongola église mpo avant fongola église azosenga 700 euro 700 euros. Normalement, ba pasteur ba sepelaka basi na mobali babalana mais oyo ba pasteur mikolo bakangi église bato baye pilon na ba voiture na ba chevaux baya liboso porte église libala eza église ekangami pasteur alobi avant na fongola porte bopesa 700 euros ya droit na ngai pasteur azobundisa libala oyo eza institution ya nzambe et soki jise songo apesaki te besale wana efongwamaki te mpo libala wana esalama sikoyo bokoteya bato oyo bazali bapagano nini soki yo paster oboyi kobalisa okangi porte lelo bato ebele bazobalana te mpo ekomi avongi nobala fosomela paster costume osombeli mwasi na ye opesi ye mbongo opesi mbongo ya bayembi opesi nyonso donc opesi mbongo ya famille opesi mbongo ya bayembi opesi ya paster elamba ya paster na mwasi ya paster bomoni ndenge bozwa empêche liloba na nzambe ekokisama bato ebele bazobala te mpo bana mbongo opesa bayembi te bana mbongo ya kopesa bapaster te bana bilamba osombela bino te or bible ezoba que le mariage soit respecté par tous bapasteur eza malamu obima gangi eza malamu osalaki pastorat na motu makasi mais mokola soka nzambe akotuna biso lelo torepousse bato na église bato ebele bavandi na ndako na kimakangu mpo bazobanga bana mbongo opesa bapaster te e baeglise mariage eza mokolo fete ya suka moto asalaka vie parce que après mariage eya liwa olie toorganize bamariage koinvite bato kopesa bakado omona moto azobala bazopesa bakado ya papier hygiénique bato mosusu bazoya koyiba bakado ya moto abali bato mosusu bazopesa baenveloppe eloko ya te na kati ntina moto mosusu apesa enveloppe atia mikuwa tala koloka na kindoki ya congolais moto abali ozo oblige koya na enveloppe te oya na oblige koya na kado te baforcaka moto te mais yo moto abali yo kado ya kitoko omoni opesa bango ozwi mikuwa otie na kati c'est la sorcellerie kindoki eza kaka kopumbwa te kindoki eza kaka komata likolo te baacte wana eza baacte ya kindoki bien aimé olekaka liboso ya mairie okitaka omataka sala ata mpona curiosité ata mpona curiosité bapamba kino obala mwana bato ata mpona curiosité bapamba kino obala mwana bato tozosenga nguya na nzambe evisite bamarie tozali nzambe topesa nzambe masanzoli yesu akita asala kati ya mabala na biso
olekaka mikolo nyonso likolo liboso ya mairie okiti omati olinga okota na kati te mponi nzambe andimisa yo afungola miso obala faut comprendre nzambe asala ya mingi likolo na miso nzambe asala nzambe aza nzambe monene aza mobateli malamu aza oyo atombolaka aza nzambe malamu olekaka mikolo nyonso liboso ya mairie okiti omati okotaka te tika ete petit déjeuner ya lelo toza bongo na Sentinelle TV en direct ya Paris toza bongo na ose na nzela ya masipa lezo nzambe na nga alobela motu moko amona motu moko mwasi moko na mobali moko bazovivre na kimakangu bose décide bafamille balia mbongo mpo soki yesu aye lelo lifelo ya mabino apôtre yuko ayembi libala yokota ye bapesa mbongo te okokende ko wapi ye ntango yesu akozonga osilisa bandako likolo ya koyibaka bandako e okokende ko wapi ye ntango yesu akozonga oyaya na nga ye yakanoki ndeko na nga bangisa biselo samedi ambiance dimanche alleluya okokende ko wapi ye ntango yesu akozonga bosalaka bablage bosala na bapaster ya lokuta tokomi na ntango ya verite ntango yesu akozonga oyaya na ye yakanoki ndeko na nga bangisa mbeselo tobangisa mbeselo esambiselo ezali tosengi yo te okende oboma ngombe tosengi yo te okende oboma taba tosengi yo kaka comprendre ke tokomi na ntango oyo esengeli moto na moto ayeba kotambola na kobanga nzambe parce que lifelo ya lilolo yali olekaka mikolo nyonso liboso ya mairie sala effort même par curiosité kende kokota obala mwana bato yo ndeko mwasi kokanga bilamba te kobengana mpe papa te tia ye kaka panzi likolo ahonore yo azwa misolo apesa na baboti na yo parce que ndenge bovanda wana so yesu aye lelo bokende destination na lifelo libala yo kota ye bapesa mbongo te okokende ko wapi ye ntango yesu akozonga mituko tambolaka na makila ya bato okokende ko wapi ye ntango yesu akozonga oyaya na ye yakanoki ndeko na nga bangisa mbiselo. Bien aimé, il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après vient le jugement. Jugement ezali esambiselo ezali nzambe lera koya akokita kosala justice ba coupable akotika bango te lokola ba innocent soki nzambe akangi yo coupable akopinir yo moi saboteli obana bokomi même na bakoko obala ete ozomona normal mais mikolo nyonso okita omataka oleka liboso ya mairie oleka liboso ya commune oli kobala mwasi te. Alors soki eza milimo mabe moto ezalaki kotungisa bino na kati balien mpe na bengani yango na kombo na yesu zwa courage kende kobala mwana bato libala yokota ye bapesa mbongo te okokende ko wapi ye ntango yesu akozonga osilisa bandako likolo kochange babasi ye okokende ko wapi ye ntango yesu akozonga yaya na ye yakanoki ndeko na nga bangisa mbiselo ye yakanoki ndeko na nga bangisa mbiselo libala yokota ye
bapesa mbongo te. Okokende ko wapi tango Yesu akozonga? Okokende wapi tango Yesu akozonga? Eza motuna natunaki kolala kolamuka eza bitidi te. Nzambe na nga batela bino na petit déjeuner lelo. Weekend ezali weekend na mapamboli. Nzambe abatela moko na moko. Merci na bao bazobenga. Merci bao balandanga partout place naza koleka na côté ya na Paris. Bolanda Sentinelle TV. Boyeba esika ni proverbe ali. Mais pour le moment, chaque mardi, chaque vendredi, chaque dimanche, nazali bongo et pas ya apôtre Lioko. Mardi na vendredi, ezali à partir de 19h, tu 21h. Dimanche déjà à partir de 10h, tu 13h. Nzambe na nga batela bino. Bye bye for now. Bye.